RDC surtout Kinshasa ezali mabele moko ezana no vraiment vierge na ba faire na ba business nyonso moto akoki osala maintenant ezosenga sikoyo motu na moto azwa makanisi sikoyo ya malamu oyo akoki kosala akoki ofocalize makanisi ne wapi mpoluka kosasorti na kati ya ba business nyonso oyo azali kosala ndenge moko na biso ndenge moko na ngai mpe nazoyebisa bino toza na Kinshasa vraiment Kinshasa ezali mabele kitoko ndenge na ngai bango debute bazoya banigérien balibanais bazokuta bapauvre na bakomi na Kinshasa bazoli bamillionnaire alors yango moni ke dans le même cadre biso lokwa bato ya mayele mpe ofani koleki otia makanisi mpe komoi peno ezosimba pour le moment nete toavanse. Boye malamu na business pour tous. C'est na minute toza na Kinshasa pe toza ko aborder ba oyo baza ba acteur ya terrain. Ba oyo bazo ko bunda, baza ko tikate malgré ba situation difficile que makambo ezala ndenge wana. Baza ko utiliser ba boule na bango ba mutu na bango po basa kino makambo ya avancer. Lelo toza na oyo ngala bengaki ingénieur, aza mutu, aza impliqué na makambo ebele. Non seulement na moi ba faire na ye mais aza pe na kati ya organisation na ye moko boye organisation na bango moko boye ya épargne. C'est pour vous dire combien batu awa la kin baza ko réfléchir toza ko lobela na bino pe bino boye boza libanda ceux qui boza na posa ya bato ba conseil awa et ben biso toza ko lukela bino batu ya kati o ba ko fungola bino maele ya business maele ya entreprise. Tozaï bongo na Papa Flori. Papa Flori, est-ce que vous pouvez se présenter na Batou? Ouais, merci. Comme nanga Monsieur Flori ya Fulo, nazali mwana mboka, nazali congolais loko la bande nyonso bazota la biso ba congolais en tout cas mbote la nyonso bazota la biso. Papa Flori, awa tozoloba likambu ya business. Likambu ya koluka, ya kufungola eloko okoki ko gagner yango mbongo. Pour tout moni toye na mboko yo to moni ba souffrance moni ba difficulté mais to moni ke congolais aza mutu ya ko kanga maboko te aza mutu ya ko luka yango na tout na yo Papa Flori ndenge nini bino bokomi na niveau yo boza quand même ko évoluer bozo sala ndenge nini bino ba entrepreneur. Merci beaucoup ndeko nanga na moni objectif et eloko moko na okiko banana ko yebisa bato ezaka RDC surtout Kinshasa ezali mabele moko ezana no vraiment vierge na ba faire na ba business nyonso mutu akoki osala maintenant ezosenga sikoyo mutu na mutu azwa makanisi sikoyo ya malamu oyo akoki kosala akoki focaliser makanisi ne wapi mpoluka kosasorti na kati na ba business nyonso oyo azali kosala ndenge moko na biso ndenge moko na ngai mpe nazoyebisa bino toza na Kinshasa vraiment Kinshasa ezali mabele kitoko ndenge na bana oyo bango au début que il faut seulement mutu atia makanisi pour ça les locaux moko ya bien. Alors bah secteur ça tellement ébélé na Kinshasa au non mutu akoki ko simba pour que a avancer. Mais maintenant les autres là c'est comme moi ba conseil moi ba orientation pour na ba fandi sur place net ndenge biso zawa au côté la secteur ni au simba pour que non on meka ko avancer mais vraiment on se concerne le business na Kinshasa dans mabele moko kitoko jusque là au non ba to ébélé bazo banga na musika soit te ba mususu bazo ka somo ko bandana no quelque chose de même. Or il fallait ba banane tibiso pour tozupe makanisi totali ndenge bato ya libanda bazoya ba nigérien ba libanais bazouta ba pauvre mais ba komi na Kinshasa bazongi ba millionnaire. Alors yango moni que dans le même cadre biso lokwa bato mayele pe to fan to meki otia makanisi pe to moi que non ezo simba pour le moment neto zo avancer. Oui, papa nengana tuno na cadre na yo eloko nini yo zo sala o koki ko expliquer ba ndeko o yo zo sala o moni que non eza secteur moko ya bien. Bon, jusque là, nous avons un service mike naza ko sala mais mingi on a se focaliser za mingi makambo ya mai. Nous avons un business na mai nazo sala. Moni na cadre ya ba traitement ya ba mai ba makambo ebeli biso to se focaliser sur ango. Donc na ko pesa exemple neti bato ko ba canadien ou ba osala ba biloko na bango ba libano ba canadien na ba suisse bango ba comprendre ki déjà idéologie wana ba comprendre ki boulot na musika ba bino
pour le moment délice vraiment ya Congo etikali kaka mai et puis ya monde alors bango pe ba ki ko exploiter ba secteur wana to moi que non ba mati ba komi musika alors yango omoni biso bana mboka pe to emboîter pas na cadre na ba moyen na biso ya mike wana to meki ko kota na cadre ya ba traitement ya ba mai wana parce que jusque là vraiment en Afrique na ko tout à tout que ils ont un pays moko te l'équipe biso na mai ya qualité ya bien ya komela toza nango ya bien et puis il suffit seulement ko tia moi ba position moko ya bien ya traitement moi que non okoki ko commercialiser mai kitoko na ba makambo nyonso vraiment bato ba ko sepela nango donc na kati ya business na makambo ya mai ya ba vente ya ba mai ya ba bidon makambo ebele je me retrouve facilement. Alors bandeko bo raté vidéo ekoya toko sola vraiment na kati masolo akati na papa Flori akola kisabino moi ba détail ya investissement na kati ya mai eza très important pour na bino nyonso boza na posa ya ba conseil na kati ya secteur wana yé vraiment za mutu oyo akoki ko lakisa bino to ko pesa bino pe ba coordonner na ye comme ça na cadre o mutu za intéressé na eloko wana akokende pa na ye. Alors papa Flori eloko nini oyo okoki ko conseiller na mutu oyo aza na posa azonga abino naza posa zonga na sala affaire na kin eloko nini yo koki ko pese comme conseil? Vraiment na sepeli bakas parce que autrefois il y avait un frère Azaki Libanda Mboka Azaki pe komi tuna makambo wana mais j'ai envoyé au moins problème et j'ai envoyé au bande ko mingi na Libanda basala ka pona makambo Mboka que vous envoyez quoi et à qui? C'est ça le problème parce que ils ont battu belé tellement bande ko belé bazana na posa ko investir na kin mais ils n'ont pas vraiment de bonnes personnes OK ba qui confier bango ba responsabilité on a pour que ba ko ka sala affaire moko ya bien pour que no iko sambongo comme na yisa ki au début que non Kishasa soki o tchema kanisi ko sala mbongo o ko sala mbongo mais maintenant il faut avoir de bonnes personnes on les a ya liboso na ko yisa bango bazwa batu ya bien o ba ki o sala bango ba faire. Mais ce qui bazali focalisé na libota que non parce que j'ai un petit frère, j'ai une soeur, j'ai une tante ou tout ça c'est là où maintenant il y a un problème. Il faut bailler bakotia différence entre la famille et business. C'est-à-dire qu'il faut combiner les deux thés. Soit il a besoin d'aider ma bota ou soit bandeko ba aider bandeko na bango d'une manière familiale. Mais surtout ba a besoin pour investir. Alors je vais leur dire que na Kinshasa ils ont un vrai batu oyo que non, batu a confiance, batu a crédibilité. O baza ko bunda na ndenge wana mais bazulu ka ba puis wana pe na bande ko na que non basala ne fils que quelque chose ou ko kosa mbongo na mboka puis na ba compte na bango na makambo ebele. Donc on les a conseillé au produire pour na bango que non la première des choses d'abord c'est ya ko luka batu ya malonga o ba ko sala na bango et maintenant deuxième personne eza que non affaire nini bango ba oki ko salela donc on prend de na lobaki ba faire eza ebele ba secteur net ba transport mais jusque là et ça secteur moko vraiment ezanano polele parce que Kinshasa so kotali le tendre vers 10 millions de personnes mais so kotali donc nombre ba mituka o ba tie pour na transport en commun et ça insuffisant vraiment. Alors et ça disons ba secteur moko ke bato bazo parvenir ko bouger en côté les bazo banga na musika tracasserie non tracasserie ezali et le comme sous bozo ka et puis kozala na ordre soit na règle na makambo zo ça les appelle autre chose. Le secteur net ya transport comme je l'ai dit ils ont secteur moko bien ils ont un secteur pour agro-pastoral ils ont un secteur à bio que ce qui muto akoti na kati akomo na guerre de cause na wazo sala donc ils ont tellement dans secteur bélo qui sont na bandi ko énumérer ils ont vraiment un secteur mo générateur de recettes ya makasi na vie ya bateau. OK nous-mêmes les Congolais nous ignorons ya ko salela toujours ko pasuko ko ti ya vraiment mayel était na kati na mais le secteur ils a ebele ko na bande ko na ngine sabino ke na ye na kutikin bato baza wana obenga ba guérir il faut ko pika na kin il faut ko zala vraiment makasi il faut peka ndev papa lobi ko zala na bato oyo bakoki ko sunga bino na ba conseil kasi na eloko to solola kina ye papa ebisanginga ke baza pe na ba groupe mo baza ko s'organiser na cadre ya ba financement na bango moko personnel baza ko créer ba cadre moko ba groupe moko ya ko épargner mbongo ya ko bomba mbongo ensemble pour affecter on a ba projet et ba groupe bango ils ba coopérative papa okoki o exceptionnel parce que yango nem tezo c'est que non les gens s'organisent ils ateka ba fonds et utaka libanda maintenant ba moyen na bango ya mike baza nango baza ko créer ba biloko papa. Merci beaucoup encore na moni ezana ba biloko moko reti na kati ya vie ya batu le tolobaki bato soki ba bi ko s'organiser te
bakobanda kolela bweti après tout bamona keno basuka na impasse bakokoka ko sortir na bapasse na bango. Or la meilleure façon que muto ki ko vivre ce n'est pas d'abord de dépendre de l'autre mais ça que yemo kwami bongisa pour que aluka kotala qu'est-ce que je peux faire pour que na sala moi avancement na vie nanga. C'est dans le cadre on a des biso sukoyo to mona ki keno il y a des principes au balobaka l'union fait la force. Nous allons reprendre aux autres là des bible les autres la biso keno to apprendre quelque chose aux autres qui n'est pas dans ba fourmi. Ils sont vraiment ba exactement comme minime mais unité na bango union na bango basala ka ba ko tombola même graine moko boya munene ba ke ba déposer on a ni na bango. Na idée on a ndé tozwa ki makanisi vraiment ya malamu ya kosala association moko na cadre na coopérative ne olobaki c'est-à-dire que ba membre to se conforma ki et puis to lukaki to tient en place une association wana vraiment to kenango na ba cadre moko légal to eloko liboso to nga to senga ngona c'est-à-dire que nous ne devons pas travailler na kati ya état ezali organisé en désordre dans matière en bongo to lukaki d'abord to la légalisation to luka to la en règle et après tout le to luki suko to sala nini to meka ko sala mise en commun à moi ba part na biso poto constituer capital donc disons capital social moko qui nous permettre biso to banda ko baluka nango to banda ko tourner nango to banda ko porter ba secteur belé na kati ya coopérative ne to lobaki pour que des biso la longue que ba membre et association na ba se retrouver donc base à la vraiment na vie moko ya bien par rapport na ndenge bato bazo estimer vie ya ba congolais que non ils a vie moko bato ba bukaka bien té ils a vie à passe il faut toujours aller ailleurs pour na ko bonga mais nous on a trouvé que non on peut vivre mieux chez soi comme on le dit. C'est-à-dire que biso tous on a besoin de vivre bien et pas na biso moko au lieu d'aller ailleurs to que le rosa comme esclave mais on dit maki tout ça l'association na awa et je vous assure que non association na ezali bien établie tous évoluer jusque là très bien na ba contribution na biso na makambo na biso que tous senga ba levinos ba la na kati papa te donc nenga biso association to ko sala pe vidéo mususu pour na ba bazin intéressé na o Italie épargne ba Italie ba coopérative quand ndenge a expliquer to ko pesa ba détail to kende pe na kati organisation wana pour na ko expliquer bino ndenge nini baza ko évoluer ndenge nini objectif na bango ba réalisation na bango et sika nini ba niba koma ba financement na bango ndenge ni baza sa organisation. C'est très rare ya ko trouver batu oyo baza na ba sens ya sérieux na organisation. Alors yango bandeko ndenge to bandi boye tozo senga bino bo s'abonner na ba chaîne oyo na ba chaîne na biso oyo eza ba chaîne ba polémique te mais eza ba chaîne ya ba oyo baza ko bunda ba oyo baza ko luka comment ko s'en sortir. En tout cas papa Flori je vous dis merci et toza ko se préparer pour na vidéo mususu auto ko proposer bino ba détails sur investissement na kati ya mai. En tout cas merci beaucoup.